na kombo tata mwana pe tata molimo santo na baoyo bayaki nsima totangaki na psaume de David 119 56 à 62. Psaume de David 119 56 à 62. Nde tolekaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikoyo nde tokoleka na mokanda na biso ya misato tokotanga bongo na Jean 14 tokozwa kaka verset moko 23. Jean 14 verset 23. Sima tokoleka na Proverbe chapitre 10 verset moko 17. Proverbe chapitre 10 verset 17. Celui tozui et tanga les amis boye na komata ta mona tata ta molimo santo. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nazongeli, Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Toliki na Proverbe. Proverbe 10, 17. Celui qui se souvient de la correction prend les chemins de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Na combatata tata mwana petata molimo santo. Amen. Amen. Tusama. Mungu tatuzavelela se mwana mwana velela. Tata nzambi mfumo wetu Yesu Kristo ki tata mwana velela bila tata mumosi tata simu kibao kiangani. Mwana velela mwana bakongo. Alpha et Omega ngiatsukuli tsukusuninge. Tata nzambi tuvuti tufule na matondo. Baba tata matondo mumaonso tuvange na kutsantango. Papa ngeutukebele nsiuka mvimba ngeutukelele lumingo lwa mvimba utulwakisi mulungu etikya pwene ya lumingo. Tata tuvutile fude na matondo tutombokele mumongo akwavauka tuizidi muwa longi lya mlongo yekuyimbidila yekuyengolokela sedyankenda bika wakaletu kilitwadi tulombele lemvo kadikibwanko masumu konsiantango tusubukanga ntambatango mumpovolo mungindu mungwilu mumbweno mundiatulie munsimbulu lutulemvukela papa lutudie kanlo pesabikwa barabanzambi ntango ifuene mulumbukia unu munu mwana akunsolo lumudiki na nkango bana bako bobandutidi muntona yendoega papa nchifiti vova munu mwana ako dodogolo sedyankenda kumfuisi tsoniko uiza wa mvwata maivuva makala mamono no wakala wa mono kansi mambo matuka kwa ngeye momo mavaika mpasivo mosi mobetu utuwamo twalundamo yesadilamo mpasivo mnalubukia nsuka atobakilamo mfutu ntangu iyi ntangu kadampemba kakuizanga yekotisa mampipita mubana bako vana tolo twambi kwa bana bako kotisa zi distractions entre mompina tata bika ntatu kanapemba kakala kwanda kansi bika mpeve yangi tata simuli mwega tudiatisa tuka wawu yensukusuno yetu mnazola wangese mwana imwana vela. Amen. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo totangaki na psaume
Psaume ezali banzembo. Banzembo oyo ekomamaki na bato mwa ebele. Kasi toyebi ete koko na biso David ye moto akomaki banzembo mingi. Au totalité ezalaki 150 nzembo. Kasi koko David akomaki 73 nzembo. Le reste nde ekomamaki na bato mosusu. Kasi banzembo yango ebengami banzembo ya David. Mpona nini pamba te ye azalaki moto ya yambo ya kokumisa Nzambe na banzembo. Batata na bamama, biso bato na se ya ntango tokobotamaka, tokokolaka mpe tokokufaka. Donc tukabwani na biteli misato, tobotami, tokoli mpe tokufi. Na se ya ntango tokoyaka na mission bakopesaka biso. Papa Fomolongo nous dira, soko salaki na ngai te, salaki na ngai te na likolo, awa na sepe kozala na ngai te. Ce qui veut dire que kozalaki mbani ezali vocation. Ezali facilité kozalaki mbani, c'est soko ponama te, okozalaka mbani c'était. Tango tokobota makaba kobenga biso ba ange. Sima mikolo, tango tokokola, tolati nzoto masumu. Toye na mokili ya masumu, tozali ko observer, tozali ko tambola. Oyo bazali na bilembo ya Tata Nzambe, bakozwa maye ya Tata Nzambe. Nde tokomonaka mwana koli na âge ya 12 ans. Akozwa baptême bayambi kuna bakoteya ye bakolakisa ye lolenge nini akotambola na mokili. Tango kobokisa 18 ans akomi majeur. De 0 à 16 ans ou à 17 ans azala no mineur. Ce qui veut dire mingi makambo mosusu tokosalaka na tango wana tokozanga koyeba. Mais tango moto akokisi âge ya majeur, on suppose que si akoli ayebi mabe na malamu. Na tango wana Tata Nzambe akokotalela yo etamboli na yo na sa mokili. Na tango ya kala bato bakolaki babandaki ko atteindre ba âge ya likolo penza. Kasi uta tosumuka nde ba âge na biso koma limité. Mingi tango mosusu 100 ans soki tozwi ngolo eba Tata Nzambe. Mais lelo tozali komona bato bazali kokufa na ba âge ya mike. Ya mwana esengeli na biso na se ya ntango toyeba nini tolingi. Biso bana papa Simoki Mbango bapei biso, bapesa biso makambo misato: bolingo, mibeko, misala. Papa Dangenda alobi na biso makambo misato wana so tosimbi yango yango ni tokobikisa biso na mokolo masuka. Yango tomoni na psaume de David awa. David azali ko rappeler Tata Nzambe lolenge na ye
moi moke oyo ndenge abandaki kotosa ye. Koko David abandaki kosala effort ya kosalela tata Nzambe na solo, malgré kokweyisa mpe ezalaki, mais azalaki mutu moko soki asali mbeba vite ayebaki ndenge nini ya koseduire motema ya tata Nzambe, komikitisa kolelepa Nzambe mpo Nzambe akokobikisa ye, mpo Nzambe akokolebisa ye. Yango moni na psomo totangi azali korapele Nzambe mpe azali koimplore Nzambe, azali kosenga Nzambe akanisela ye na se ya ntango, akanisela ye na etamboli na ye, pamba te ye azali mutu oyo azali kosalela mibeko na ye, oyo azali kosalela bolingo na ye. Mais banguna pe bazingi ye tout autour, yango azali kosenga makasi epa tata Nzambe apesa ye makasi mpo tako kolonga na bitumba aza na wana santa. Totali batata na bamama. Lelo ngai kembangisi ngai na yo tozwi ngolu ya kokoma na 4e génération. Nzambe tata molimo santo papa Sibokimba akanga nazali korapele biso mokolo na mokolo ete mingi kati na biso na 1e génération tolonga kati. Toye na 2e génération tolongi te, na 3e génération tolonga pete. Et lelo yo chance epesameli biso na 4e génération tosala effort pamba te 5e génération ezali te. Makambo nyonso ekosuka na 4e génération. Donc batata na mama toyeba ete na 4e génération oso tofaye na mission na biso esili tokeli felo moto ya lifelo tozozela biso ekuna tokonyokwama seko na seko. Tosala effort toyeba ndenge toza na se ya ntango awa ndenge nini tokose comporte, ndenge mokano mwa Nzambe elobi toza na mokili me toza ya mokili te. Biso bikongengaka na mokili ezali pauni te, eza olo te. Tomikebisa, tomilengele, tosalela ndenge Nzambe azali kosenga biso. Tata Nzambe azali kosenga biso botosi, botosi, botosi. Totosa maye oyo ye azali kotinda biso mpo te tokobika na mokolo masuka. L'heure est grave. Tango tokomi nango ekomi tango ya pasi oyo ezali kosenga ete lobi soki etamboli na biso ezalaki ya viongolo. Soki tozalaki baimatire, lelo tokoma na maturité, lelo tokochange tamboli na biso pamba te opportunité oyo ya suka oyo Nzambe apesi biso yango ifuto tobundela ngai na yo mpo te tokolonga. Na psaume toleki tokei l'Exode. Exode toyebi yango batata na bamama elingi koloba nini? Elingi koloba kobima. Soki kobima ezalaki seke kokota mpe ezalaki liboso. Batata na bamama, tata Nzambe azali moto mosusu, azali moto moko ya extraordinaire. Tata Nzambe aza moninga na biso te. Tata Nzambe azali moto mosusu oyo esengeli ngai na yo tobangaka. Koko Abraham abengamaki camarade ya Nzambe, azalaki mpenza camarade ya Nzambe, kasi asiliaka alliance na tata Nzambe. Nzambe alobaka na ye likambo, Nzambe atindaka ye, alobi na ye zwa bibwele
nyonso kabola yango ande parti kotia yango. Koko Abraham asalaki nyonso ndenge Nzambe atindaki ye. Kasi ntango akomi place ya ndeke amoni ete ndeke ezali eloko moke. Moi personnellement je ne crois pas que Koko Abraham a défié Nzambe. Je ne crois pas que Koko Abraham a boudaki Nzambe. Mais seulement ntango akomaki na esika wana asalaki volonté na ye. Amoni ete ndeke ezali eloko moke. Pour na kabulango ande te tikaka na kotsa mo mobima nzoka epai tata Nzambe soki alobi na yo likambo salela ndenge ya tindeli soko sali ndenge ya tindeli yo te ba répercussion ekoyaka patata na mama epai ya tata Nzambe soki atindi yo sala ndenge atindeli yo soko sali na lolenge na yo vouloir ou pas ba répercussion ya yango tomonaki ntango asali ndenge wana epai tata Nzambe asepelaki te nde tata Nzambe asilikaki nde alobaki ete nakotinda libota na yo na bowumbu. Toyebi ete libota ya Abraham ekotaki na bowumbu na Egypte. Na ntina na kozanga kotosa libota mobimba eke bowumbu. Et suite toyebi yango ndenge nini yango elekelaki kuna banyo kwami esengelaki Moïse ya mbuta ko kobimisa bango na bowumbu na kati wana likolo nango apesaki promesse mais promesse wana ekose réaliser kaka soki totosi yango komona kobanda na psaume botosi ezolanda toye na mibeko botosi ezolanda na kozanga kotosa liboteke bowumbu na kozanga kotosa promese epesamaki ntango babimaki na bowumbu ete bakomona mboka elaka mingi lokola batosaki te kozanga kotosa des milliers de personnes bakufaki na nzela totali batata na bamama lelo ndenge tata Simon Kimangani azali koloba na biso ete soki olobi ya kala loba ya sika eloko moko echange te lelo ngai na yo balimbangise toye na mokili topesaneli mibeko na 12 préceptes na biso ndenge toyebeli yango ndenge ezaleli mama na likambo ezali kotosa. Est-ce que les 12 préceptes oyo bapesa biso na mibeko na biso zone ndenge epesameli na biso est-ce que tozali kosalela yango ndenge tata Nzambe azali kotindela biso? Parce que tomoni ete kuna koko Abraham asalaki kokoso na kozanga kotosa oyo batindaki ye libota ekomaki na pasi ekotaki na bowumbu et promesse oyo bapesaki mingi bakotaki yango te toyebi sort banani kaka moto bakotaki des milliers de personnes bakufaki bamonaki mboka na elaka te elelo ngai na yo ekomi tour na biso eza na adage moko bakongo balobaka nsongi ya malavu vobwidi mosiuka lwengese bakozalwaza monkoke donc elingi eloba nini mokati mbila oyo akwei na ntongo apesi mayele na baoba oya kokata mbila na moto référence na biso ezali nini tomoni baoyo bavivaki liboso na biso nini ekomelaki bango na kozanga kotosa engana yo toye nsima vivre le même sort na bandeko balekaki liboso to biso tokozwa mayele to biso tokochanger
Mais consent dans les années, consent dans les années était tout ce qu'a été. Malgré Oyo, Bapoyaki da Tongo, mais Biso Batoye na Sima, tout ce soit comme ça. Tout banana à la retraite, na bambuki, tout kati bengulusu, tout y a la soirée, les lots du Kaboko, comme on a souka, mais changer les athées, monalité. Dans la vie du bon délire à Papa Lik, on dirait à Zalaki, et pas il n'a pas bon, c'est la matière. C'est vrai, changer les athées, mais si le changement au niveau de la colonie n'est pas battu, tout ça sur la table. Donc, comme une course contre la mort, tout ça sur la table. Tant qu'on a tué Cécilie, 4e génération, 5e génération, Zate. Makabouniou, c'est la 4e génération. Et moi, on a mon Katina Bisso, Amituna, et tant qu'on a les andégés vis-à-vis de Tanzanie. Est-ce que les lots, tant que trompette, et bêta, est-ce que comme on a gâté Kotanga? Est-ce que Mboka ya Sikaoyo Nzambe a bonsi biso? Et pas il faut vivre bisegonda bisego passe aux alatés. Est-ce que Ngai Zayo bébé dans un akati? Mais ceux qui n'ont pas alatés, ceux qui commencent les alliés, ni les alliés au Sénat, na sala, on peut être na bozala. C'est vrai, Moutounassi en tango et c'est tout ça la bilan. Tous ali badulé na doko lo bale bandeli, toko bota maka, toko kolaka, et toko kufaka. Na bota mi jusqu'à un certain âge. Na saleli mokili jusqu'à un certain âge. Mais sans oublier que nazali bangate nazoki na kokufa na okufa. Vie mususu de zo zelangai. Pour ne pas te reconnaître. Mais vie wana mpoto vivre en malam. Et dans la procédure. Et zana mayo bazali ko senga biso. Il y a un certain nombre de choses au photo ça, la photo kokisa. Mpo eto atteindre vie wana. Et zalini bolingo mibeko misara. Quand tu as bolingo, celui qui est plutôt décortiqué, est-ce que bolingo biso libaniste aux amants? Parce que les lots, et comme ils ne sont pas si bâtis, lobby, un qui bâtit ça, c'est un modèle. Batata au maman. Tata Foumalongo, tata dernier la continent. À l'époque, je ne sais même plus l'année, à tout à tout. À lobby, allez-y, vous avez une prison. Ceux qui vous écoutent, qui bâtissent dans la prison, vous avez un peu de pour papa, Azoaris, il bâti. Si je ne me trompe pas, je crois que les gens 56 euros, ils ont 56 euros. Mais est-ce que les lots, papa, si vous avez un se permettra, il y a un lot, il risque de faire des gens dans est-ce que papa, si vous avez un les lots, qui vont dans la prison, ceux qui vont mourir, qui vont ici dans le cadre de tout. Pour la ligne, qui vont ici, qui vont ici, toujours pas mauvaise habitude. Oh, il y a mon qui lit au mémi. Nous avons biso tozali une civilisation. Biso et c'est que nous avons un modèle. Les lots partis dans biso, tout comme on a beaucoup douté, tout comme on a doute, tout comme on a réserve. Exemple banal, tout le monde en a banal. Mais dans le cas, ils ont au monde à papa secrétaire va repasser communiquer, va repasser. Ah, papa secrétaire va repasser communiquer, comment ça n'a été? Tiens, on peut les botter dans l'aïe, n'a ma bonne n'est pas batté, n'a zoaki, les kama sobolo. Pas batté moi, n'a zobé la boye. Pas batté, et nous, qu'on boye beaucoup na boye. Mais les autres, comment on bamba?
Et il y a des choses à communiquer. Est-ce que tu as souhaité que tu aies été secrétaire il y a pour les laïcs, les élections pour Nani, tu commences à réserve. Tu commences à faire des choses. Et tu as tu vois, et pas te commis. Une mauvaise habitude. Tu bosses avec une bonne habitude de tout ça. Aucun père ne connaît pas. Nous avons askari sous les eaux là kiou mais ce quartier le logo pardon na ça ko tomba penza mais na ça ko place ko ta ko exact nous allons ça réserve boli aussi les kasi na biso respect mutuel et ça lui sous-souté. Moi ça m'étonne, ça me rend malade des fois. Pour moi, on a beaucoup de... Même là-bas, on a beaucoup de... On a dit là. Ah, ça, c'est comme un idioté. Il a du mal, il y a des... Même un bonjour. Un simple bonjour, les amis. Ça devient très difficile. Même là-bas, on a beaucoup d'amis, hier, à ce s'attendre, à ce que la yotandre, le gros PC mode. T'as la patte au socoma. Pas qu'il manise. Biso ba parents tous allés censés il y a indiquer bana na biso ya kolakisa bango ba bonne manière mais par contre tala ezali biso to komana au moins bovandi en famille tata maman na bana bozo tonga na papa Moïse papa Moïse wana kutu papa Moïse ingani boya tala bona bona boya mwana bazoyoka ngana ibi na kalaba na biso na boso ba accord. So quand il dit que biso tozawana mato il là il va songi ba sur un accord mais biso sagesse wana to bungisa moto za bango société tozoko tonga bato na miso ba maman moko ko itata moko betio que libako ni ozoko do bango na miso ba mais que pensez-vous? Vous croyez que bana na yo ba ko sekela na moto wana so moni ba ko zanisi mo moto wana et comme ils ne sont pas si bakimbangisi il y a un lobiete motume tunami mokati mbila akoyi na tongo apesi mayele na baoya kwata mbila na butu est-ce que biso tozwi mayele na bao bakoyi na tongo est-ce que tozwaki mayele non réponse est non distraction sur distraction tozo continue la distraction batata na bamama toyeba ete ni beko oyo ya moto kolongisa biso nzela moso ezali te tozongela ba bonne manière na biso tozongela éducation na biso tozwa vis-à-vis ya bamwana na biso batata na biso bateyi biso 40 ans durant bamoni pasi mpona nini tozali na style na biso tozala na style na biso tozali na couture na biso lolenge na biso coutume na biso elateli ndenge tokolatelaka yango ezali coutume na biso yango ezali lolenge na biso kitoko mais malheureusement lelo soki na fête na aucun na fête on reconnaître ce que les bamis c'était na ba maman na ba tata pour reconnaître bango lisusu te ateli ngo mususu na Facebook to tala et là, on va bénir ceux qui make-up. Make-up, voilà. Et beaucoup, mais ça coûte tout. Ça, elongi, songe, mais comme il va. Et pour changer ma forme, elongi, tout ça. Moutazana qui court comme il gère. Et ça, on va pour la secta. Nathalie Moukoumoussou, moi, c'est beaucoup, na mobali, balinga na Facebook. Facebook moi na ndumba bibongisi bien atie make-up na ndenge na ba filtre ndenge tozali komona ngo lelo nzoka za na ibongo te mobali pe bayokali rendez-vous ta bakoma kuna mwiba mobali mabena nakonya ngai yozomona watu nazana kwelo mobali tatre
c'est-à-dire mbangwa ndengwa na pona nini elongyo ya mona na Facebook yango take au mona réalité amoni biloko biso to ko utiliser lelo ba makande na utoko lo baite toza na mokili me toza ya mokilité nyonso ti kongenga kaizali wolo to ko la na makambo nyonso to zo sala na mokili patatra mama tout ça la ke ba pambate makambo yo sala so pasi et que ça la so pasi et pas toujours kende ndenge fumalonga zo lobe pas toujours kende oyinda biso tozali bato yo ba indike biso tozali bato ba biso ligne de conduite ya Hollanda biso tozali bato ba biso lolenge moko boye ya kozalela makambo na biso nyonso fo ezala différent. Tokobeta c'était na 12e verset oyo elobi tosa tata na mama mpo umela na mokili nzambe apesa ya ya solo tata na mama batata to tata na mama na se atango bazali ba représentant ya nzambe évidemment. Donc soko tosi tata na mama automatiquement tosi nzambe yango esengi na biso balobi na biso nini tosa tata na mama mpo sala nini oumbela na mokili nzambe apesa omoni tobale na botosi ya mozola na biso totosa nzambe soki totosi nzambe na biso tokotosa mpe baboti oyo bazali korepresente nzambe na se atanga mais tosala bango pasi te tozosala tata nzambe pasi na bizali na biso na bakomportement na biso et kokute biso cher batata na bamama tosala makasi mpo tomeka kochange ezali na biso na mibeko toleki toke na mokanda na biso misato totangaki na Jean aza mwana ya Zebede. Jean azali moyekoli ya nkolo Yesu, alandaki nkolo Yesu, azalaki parmi les 12 apôtres ya nkolo Yesu. Iye mutakoma mokanda évangile selon Jean. Lisolo tokobeta lelo na mokanda wa Jean ezali lisolo yo nkolo Yesu na batango na ye ya suka tango asali ministère na ye na tango ya suka na batango na ye ya suka po akende avandaki na bayekoli na ye bazali kosolola eza lokola testament lokola bainstruction oyo abana kopesa bango atikelaki bango pamba te kuna komona na masolo wana Pierre azotuna ye nkolo Yesu ozokende wapi iya lobi oza na tina koyeba te panga nazokende mitunela nanaki ebelebele ozali nani nkolo Yesu alobi nakepa ya tata ngo nani menga navandaki na bino boyebaki ngai kaka te moko te abokoleka epai ya epai tata sankalika epai na nga donc juste ezalaki lisolo wana kosolola mais biso tokozwa lisolo wana nyonso te biso tokozwa kaka verset oyo 23 oyo elobi na biso nini. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Awa likambo ya bolingo esengeli na biso tolinga tata nzambe ye alobi soki tolingi ye tata na ye ka kolinga biso e bakoya bakovanda kati na biso me po tolinga nzambe po ete nzambe ya kovanda kati na biso yango makambo tozwaka kolobela eza totosa tobanga nzambe
tout ça là oyo yazali kotinda biso mpo ete na ntango wana tokolinga ye e na ntango wana ye akoya kovanda kati na biso bakimbangisa. Lelo ngai na yo tomonani ete bakimbangisa moke tozali na nzambe na biso tata simoki mboki angadi azali nzambe kati na biso oyo azali ezala na ntango ya pasi ezala na ntango ya esengo soki obengi ozwi eyano ofukami obondeli ozwi eyano. Mais il y a ça pour reprocher biso ba comportement pour y aller la biso essayer la biso ni to sala patata ba mama suite ya ba comportement la biso et comme ko binisi sana nzambe maloba ya pasi nzambe alobi nini alobi batata ba mama bokanisi silence onga na lati nazomona te nazomona na ngai silence onga na lati. Mais oui, moi, na soka simbi moto boti da yasi ba moto tama ko sika bonga ko yeba eta simbi moto ali bozo sala makambo ezala na ba mouvement partout bozo sala makambo ya mabe mais na zo mona bino mais e pai tozo kende ko yina alobi mingi kati na bino mingi basala ki mabe na tango papa denge na basala ki mabe ba comportement tambo ya mabe makambo mabe e mona na kati na bango me batwana bazwa ki so na bango bakufa ki mingi kati na bango bakufa batata na mama biso toza na intérêt to linga nzambe na biso pona to linga ye to sama ya zeli kotinda biso mpo ete ye aya kovanda kati na biso asali la biso mai toza na motosa batata na mama bilaka soki ezowumela eza mpona mabe na biso po soki nga na yo tobongisaki bizali na biso nzambe epelisi akata likambo okala me soki likambo ezowumela eza di ya bizali na biso eza di ya bakomportema na biso ya mabe yango moni bilaka ezali kowumela yango tozali kosufrir lelo bapasi tosala effort tobongisa etamboli na biso po tokokobika batata na mama. Tokei na proverbe kuna balobi na biso nini celui qui garde l'instruction prend les chemins de la vie mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Omoni nyonso tu eza kaka conseil oyo nzambe azali kopesa biso mpona tozwa bomoi na seko mpona tozwa bomoi ya seko nini oyo tokoki kosala bainstruction yango bazopesa biso lolenge nini tokotambolela balobi soki tobombi yango soki tobateli yango yango tokomema biso na nzela ya bomoi ya seko kasi soki tobebisi tobengwi. Donc, maman, c'est vrai, tu l'as mingi, mais c'est qu'elle n'a pas de loba parce que elle peut savoir les biso bataille, toteya, rolo zamba pesibisho, on a toteya, mpote na mkoromasuka, biso peut ressentir ça. Et c'est qu'elle a biso to peta ngonga, oya koyoka ayoki, oya kolanda alandi, oya kobongwa na abongwani. Mais pas ça chez aliété. Bandeko baliati biloko poto kota na mozinote baliati biloko utaki likolo nzamba kitila ki bango nzamba la kitila ki bango ba merveille océan kabole ona katikati mpote baleka nyinyo nzamba la kitila ki bango te me balongi te balonga kaka te pamba te na sima bazongela ki kosala makambo na bango ya mabe ba magie ba nzambe na bango ya mabe elelo ngana yo to ye lelo motune zali mokati mbila koi na tongo apesi mayele na bao oyo kata mbila na butu est-ce que tozui mayele non tozui te na yebi te nzembo soki mama to ayebi yango
akoleka ya oyebisa soki ayebi yango te na osenga na maselo Hortense aliki pa yebisa son diango kialika kingi monanga mumona vo batungetilonga batata bene vangendi mama selo mutayebi nzia mwangaza te likamute tokoyemba ngo Kiadika kingi monanga mumona vo batungetilonga batata mene vangembi kanda nzambi usabembolwa sikumpe mutamwanyeno kiadika memumona vo mikwikizi mitata mene mambi Kiadika kingi monanga mumona vo bantungetilonga batata mene vangembi kanda nzambi usabembolwa sikumpe mutamwa mieno kiadika memumona vo mikwikizi mitata mene mambi Zola geti kululomba lulunda siku ye bisalu Fuku ye mwini muboka kantinti mamyeno lubadisi Mufokola mambu mamedika kabovelevo Uvanganga mambika tatamana Wasumuka katatamana Walunungu katatamana ye Walongombe katatamana Kantiluza ya vole doke na yame Munasenda muntu Ngeye voku idi nkumba kuko Kumbazi ya tombe udidila Olibisanga pambate na uti na tripa makasi Mungo mweza rozika Nzembo yo ezali Tata Nzambe azali kolela alobi mawananga mingi komona ete bato nga nazali koteya mais bakangami kaka na mabe na bango mokanda mwa Nzambe ezali kofonga matango nyonso bazali koteya biso mibeko ezali kotanga mais mawananga komona ete bandimitisi koyo kobongwa neza te kati na biso tozala na kaka mabe refrain lobi nini nazali kosenga bino bolingo bobomba mibeko bosalela bolingo tongo midi pokwa nazali koganga me bozwi mitema na bino bokangi bozwi mitema na bino bokangi mais conclusion eza nini na nzembo oyo kopesa adi oyo asalaka mabe akontinue kosala mabe oyo mpe asalaka malamu akontinue kosala malamu mais bobosana te te napesameli nguya napesameli nguya ya kofuta moko na moko na mosala na yo asalaki mais na mokolo wana soki yo yoki kombo na yo te okolela na libanda wana nzembo mpona tosukisa mateya na biso na osukisa ngo na lisese moko eza na mokolo moko tata moko na mwana na ye bake na zamba bakende kotia mitambo tango bake na zamba bake kotia mitambo bazongi na bango batieti mitambo bazongi le lendemain nango baye po baya kovérifie mitambo nini oyo ekangi nyama bakomi kuna baye komona mitambo boke ekangi antilope mais ekangi antilope yango wapi na lokolo mwana kanga moni antilope asepela bia lelo mpenza supa kitoko lelo tokolia mais à sa grande surprise à comprendre te papa azwi antilope wana afongoli esinga a libéré. Oh, non, étrange, mais papa.
tout ça il y a motia mitambo pour aussi pour motambo pour que gangi yo zo libéré na yo nyamango à comprendre papa lui quand même moi na toke oye batina nya sali ka moi baté les lendemain là on va y basali sous la même chose baye beaucoup ta antilope et kanabi na lobo tata a joué à fourrer l'antilope à Kimisi. Moi, finalement, tata a béni bon mon béni. Oh, mais mon salaire, ton salaire qui peut tout y avoir, tiens, mitambo, pour tout soigner, pour tout le relier, mais il y a un banyaman, parce que quand on a dit que ça va rendre le bani. À comprendre. Bazoni. Troisième jour, baya boye. Antilope à Kanami, mais la louquette. Papa a joué à fourrer l'antilope à Kimisi. Moi, non, mais j'en ai marre, moi, finalement. Mais c'est quoi ça aussi? Il faut que tata moi, il s'appelle les bons, c'est comme ça, il tout ça. Mais tata, il va qu'il y a ça. Soukanango, les langues, de maintenant, on va y aller, on va antilope et cannabis. Mais cannabis, wapi, na litoi. Abi moi, ah, au monde, le coup, la cannabis, na litoi, cette fois-ci, tu peux y aller. Des bazouilles antilope. Baki na inanda kubalambi. Ils en ont lycée. Nzambe atei biso tito comme la 4e génération. Tobo sanate na lokolo ba libéré, na loboko ba libéré, na loketo ba libéré, mais na litoi bakangi bakeboliaye. Nyoso tozo sala toyebete sukana wezali. Oyo Nzambe a sa décision finale. L'État rwanda est dans la grincement des dents. Tout ce qui s'est donné en combat, t'attends, on appelle t'attends, mon sang, tout est votre. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Mais nous implique par la tentation de délivre du mal et car soit ton partie dans tous les siècles et siècles des règnes, la puissance et la gloire, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout Seigneur. Abana, Abana, nakebisaka bino, pobotosa bino nde bolingite. Abana, 1, 2.